Bandeko Mbote Nabino, c'est le révérend Jacques Edina Banza. Bandeko Sonazo leka naye lisusu pona sala vidéo oyo, c'est parce que ça bandeko msuba benga ba poser ba question na bino na répondre bino nyonso mbala moko. Question na bango za kindenge nini? Ce qui par exemple yom tozolandanga obali simwana boke na fête obini banzema madilo oza chrétien. Après omeli soki 2 verres de bière. Balingi baye basoki za péché po ezosala moi succès na basali la nzambe mosusu na ba réseaux sociaux. Alors avato kende musika tochana no vidéo moko oyo il semblerait un prophète à l'obéli pe makambo to landaye. Blanchiment d'argent. Neve na ye, moi ça neve na ya boya. Moi ça neve na bravo dans moi simo malam. Moi ça neve na boya. Donc on dit moi ça neve. Comme on moi ça neve na ye na nevex. Oh. Ayo si moi ça neve na ko banga tena ensemble jib na ensemble la dambuta, mbuta. Mais mbuta ça tira amna ita. Ensemble pe mbuta. Si vous êtes propriétaire, vous pouvez faire changer votre chaudière gaz au fioul sans rien débourser grâce aux nouvelles aides de l'État pour la transition énergétique. Le gouvernement veut faire disparaître complètement les chaudières fioul et gaz. Moi ça ne fait pas beaucoup non ensemble jeep ko ba maté ne yazali na photo bimano moi sina boya bino a question yango moni neve na esko atimi ko comprendre que mide asaki la raison makamazolo ba la famille que Blaise Manzam c'est un gourou bango secte na bango fo abimana moi sina yo tozo balancer le mamobo Blaise Manzam nani comme Blaise Manzam o bino bo ba ko évangéliste botale na boîte de nuit na Côte d'Ivoire makamazo sale. Siko na minute oyo ye Blaise Manzam akomo linga mwasi ya neve na yo wana neves abani ko ye posa ka soka lingi mwasi na libanda bani ko kize Blaise Manzam o mwasi wana kuto ya mabe neza la calamité bo mona okimanga akokufa bandeko bandeko na longoli yango parce que eza vraiment buzoba. Bandeko, un prophète faut aleka pour aloba soki pour ces prophètes manzambi alingi soki mwasi ya neve na ye un prophète mais waneza musala oyo il faut ngi asalaka tikele musala na ye. Bandeko boke bana batu bazo ya koyebisaka bino ke ngana za prophète ngana za boye musala o yazo leka po aloba tiki pita ndako na ina bana na ina mwasi na ye po ya koloba maka buzoba boye azana ba prévité parce que neve soko alobi soki nani soki cousin donc ndeko na yebite soko vivre na poto ou bien za déconnecté mais poto eza monde ya concurrence d'abord na bandeko na yo moko et à plus forte raison, bah neveu, bah cousin, mais c'est grave. Nana bien monté que awa wana poto famille et comment bah concurrence. Famille il faut le cas cambo pour qu'on ridiculise moto. Surtout bah tout bah bengi bah neveu, bah cousin et cousine. Alors yo si comme ça l'Nzambe, tu prétends être prophète. Otiki ndaku na yo po yo koloba kaka makambo ya ba famille ya bato
que mutuwana azolinga mwasi suka noko ya suka neve na ye, est-ce que vraiment za prophète? Eza mamingi bandeko ha ya ona batozo kritika biso. Yo prophète ozana musala na yo, ozana droit ya ko affirmer likambo te oyo tu n'as pas de preuve palpable. Même ce qui yo zana ngo eza musala na yo te, yo musala na yo eza nini? Nga par exemple musala ngezali ko prêcher parole, ko délivrer, libérer les captifs, guérir les malades na kati ministère. Mais si on a moni muto a simbi Bible azoko ya là où nous prêchons la parole de Dieu, lui il vient, il sème la mauvaise graine, nazana droit sur ko lobana ye. Que yo simba Bible mais yo trani aux abri. Mais yo bango batumboli na bango yote. Na ebite biso kipe bayebi yo. O leki kaka po loba makambo ndako abatu, surtout ya salité. Et bongo lobby oya opesa révélation. Obano chabatu maboko na mutu. Ande oza bien parce que ba Congolais ba zoba, les Congolais ne réfléchissent pas. Ce que ça bateau baza ko réfléchir à partir n'yo leki na pour ba commander wana o mi baby si bien na yo mbala boko. Yo yebite on a poto et ba cousin ba frère sœur ba comment vivre entre la concurrence. Koina mutu osali eno ko mokote osabo yozo ko pona ko yoka oyo wana est-ce que muta famille ako peso biloko na pour les réseaux sociaux. Là où vraiment il y a l'unité, il y a l'amour dans la famille wana. Ba ko so pena biloko ba ko peso yango. So moni biloko na ko na boko na yo, cela veut dire que bazo vivre dans conflit, bazo vivre dans division, bazo vivre dans amour té. C'est pour ça que nous avons dit que l'objet de prêcher na 19h30. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Soki yo ozolandanga, soko linganga mate ya kitoko. L'objet landa yango et kozala na bandi numéro 950 ou bien 53. Disons à partir de 950 à 54. Na katikati wana omona mo. So po lingi o s'abonner parce que soki mateye malamo kolanda. Ngaba mateya nyonso na teyaka. Eza kati ya Bible. Yango na moni na bibisaka toujours ba verset o eza na Bible. Na kote ya yote biloko eza en dehors. Niti ba salité oyo mutazo banaza prophète azoya. Alors, mes chers frères et sœurs, est-ce que Moutou, est-ce que Moutou, Oyo, Akena fête, moi ndeko na ye, azaro bala, to moi na ye. Alors, tangu ya kekuna, abaniko bina, banzembo oyo ya bolomide, na bandani wana nyonso. Azuma Sanga Amélie. Est-ce que Moutouana a péché, toi a péché? C'est ça. Parce que bango bazo like samona wana si paraît comme on est manza misuki nani. Pona bango, lukula se retrouver place moko batu bazo bina ye bazo bina a péché. Ndeko nanga bino mtu oleka na ba biloko na ko yako lubaka, il serait souhaitable de définir qu'est-ce qu'on attend par péché. Parce que bien sûr, les sumo péché, mais il faut qu'on définisse en gros que ça va dans Zambé que les sumo est à boyer. Pour m'attaquer à bini à péché. Alors il faut expliquer batou péché est à nini. Pour n'anga na ebike, ceux qui m'ont toiso bina naye, est à l'anzembo ya bar, est à la wapi. Pour n'anga na ebike m'toina péché na été. Ponanga attaque pasteur na ebike apêché na été. Un chrétien a que na fête ya famille na bango, to ya famille na bango te. Tango ameni 2 verres de ya bière. Pas avec excès.
pour nga a péché na été siko bande ko ngai tangu yo solo babiloko wana nyonso lakisaka péché lobaki mutu oyo a péché pona boye nazana mususu awa bato bazobina ma musu asambelaka na ye mais mwana ya petite sœur na ye petite sœur nazana kini mwana ya azobala awa ye mutu faki no représenter ndeko ne wana ya mwasi na kini tango akomi kuna bakangisi photo na mwana na bango abali na mwasi après babani ko bina bazi babara est-ce qu'il a péché ni on a dit ça ba chrétien ba beti ba maboko ah vraiment ça qui bien est-ce qu'il a péché nako la sabino ngo bien que peut-être nako bombaye mais nako ba la sabino que ba tu nyonso ba no bina wana baza ba chrétien zena lo mulaina nuna lo mulaina ye ale kana bo ne bazo bina. Alors, voilà. Batuwana nyonso bozo mona wana baza ba chrétien. Baza ko bina. Avant indépendance, bozo na ba film belé. Ba chrétien baza ko bina. Ba péché. Nakendaka na Grenoble pa ya sœur Maman Adrienne na mobali Nestor. Mobile nazo yebisanga ke to uti na concert mais to koti kuna na bato uti ba église abi bato ba ko ton sa église eza bato yo ba uti église bato ba ko ton sa concert bato yo ba uti église eza ki musique suka ya Lomide ndeko bato ebele bino bozo benga basala nzambe baza basala nzambe te. Surtout balingi kombo a prophète mingi baba sala nzambe te sikoyo aye ambrouiller makambo aloba oyo aboyatiki alobi na kozonga lisusu na la kisimi longi na ye bato bayebi ye oyo alobi prophète bolo bana ye abima na makambo nzambe. Parce que ayebite prophète azanani ye ayebina ete prophète azanani nasana biloko ngo ebele awa bato azokende bele na yebite sona mona msosiko baza ko bina ba chrétien bazo sepelisa mutu abali ngana ni bala ya bana nga ba chrétien ba ya ebele batondi wana bazo bina na bango babususu bazo abini amini masanga na ye mais ngamo na zaki wana est-ce qu'il va pécher ah si ko péché nini bobenga ka péché mbala ya sima soki mutu aleki parce que bakuta na pe pa ba journaliste bo ba bila mo ba nzambe te. En attendant, tout ça, oh, il y a Zobina dans l'église. Comme ça, peut s'amener à moi. Dans la dimension de ton miracle ce soir. D'autres adorent les hommes, d'autres adorent les bois, d'autres adorent les fétiches, d'autres adorent Marigot, nous on adore Jésus. Bon. Bon, on a zobina dans l'église. Hier a péché. Ya a commis la kolo ndengo wana. Et bimisi epena mutoki.
Yé a péché. Bon, tout ça, nous awa, mais la ligne peut-être like ça. Oh, n'y a pas de ba chrétien, ba chrétien. Ba chrétien, ba chrétien. Bomoni bango, baza est belé. Alors, est-ce qu'il va pécher? Est-ce que beaucoup y bisa batute ko péché ezanini? Non, botika gande ko soko yibino liloba nzambe te fanda ko ya ko amburiye batute. Beaucoup moko ya na mate ya bino nyonso ya ko traumatiser ba na nzambe asali boy péché. Asali boy péché, akende boy péché. Ah, mais siko bino osani. Nazana mususu awa, ba uti ko benga na fiancé na mwasi na ye na église parce que basali des relations sexuelles avant le mariage. Ma bengeni bango. Ma bengeni bango l'église. Ba ibo kende. Nako prêcher ngo mikolo oyo. Ba yebisi bango lokola bosali amour. Bo péché. Ngai pasteur moyena chabino sur le boko ezate. Alors, j'ai posé la question à l'homme. Natuni moi si oyo zo balawana. Bo fana nenda komoko oui. Ozwa qui est azaki vierge. Oh non. Oh. Mais pourquoi vous s'amortez? Vous s'amortez pourquoi? Ce qui ozwa qui est aza vierge, c'est normal. Avant banana, faut bossa la avant banana, beaucoup ça la relation sexuelle parce que elle est vierge. Mais yo juillet azala so vierge bola anda kumoko bossa kanate pourquoi? Ah mais bossa kanate pourquoi? Verset biblique ba pesa que za nini? Nakolo bango semaine autant on oteya parce que l'autre samedi le 22 octobre 2022 semaine le 24 na baina osala tunateya yango ndeko nyonso tolobaka il faut ezalaka soutenir na verset biblique. Notre référence est la Bible. Mutazo pesa yo verset pour olobake Paul olobaki il serait souhaitable mutazo na moi sinaye tout ça mais version le binenge ba expliquer binoté. Ndeko nangai 2 Pierre 1:20 que personne ne fasse de l'écriture une interprétation personnelle. Que personne ne fasse de l'écriture une interprétation particulière. Qu'on soit une interprétation particulière net Jean-François il faut guetter. Mais parce que ça ne me zambete ayebi ne loko mokote. Yamano mona ayepe atumata kabisa. Ah babina bono kende boy. Ah babina bino kende bakenda ki bameleki basanga. Ah babina non mais ye ayebi elo côté parce que lui il est venu, il fait son travail, yako bebisa foi ya bana nzambe. Ndeko nanga soki olanda Jean-François il faut guetter. Oza libabe pe oza mal éduqué na famille na yo. Oza insensé oyo kawate soki olandaka ye peut-être oza sorcier peut-être c'est normal. Alors bandeko na ngai mateya oyo ko traumatiser bino na pesi verset hein? 1 Pierre 1 20 ndeko na nga na Ephésiens 4:14 va lui bien. Ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes,
par le ruse dans les moyens de séduction. Ne soyez plus des enfants flottants. Mais pourquoi vous avez autant la Bible? Mais nous sommes dans la Bible. Pourquoi vous avez autant la Bible? Si vous faites la Bible, Ephésiens 4, 14, apôtre Paul a dit Sabino. Azo kebi Sabino. Hein? Kakaye, na 1 Timothée 4, 1, bazo bani. La Bible nous enseigne que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. 1 Timothée 4, 1. Biloko ezana ya ba doctrine ya ba démon. Yo zawana ozolanda kai. Il t'a moso yoko to yebinu liloba koleka ye. Mais yé le ko dans les réseaux sociaux alors que je suis prophète, yo titre wana nde badi ko bangisa yo. Muso ko nazali apôtre, muso patriarche, biloko azoba ebani ko bangisa yo, ebani ko déformer yo. Ah bandi ko zama ouais. Ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Parle non dengenini. Olingi ko yeba liloba te. Luka soki olingi ko yeba liloba. Parce que biso oto yebi liloba, toza kombati na ndenge moko osakana te. Mais ba o ba yebi na ba liloba te, ce sont des stars de la parole. Que Dieu n'a pas besoin de stars. Dieu a besoin de gens qui prêchent convenablement, correctement la parole de Dieu. Bangwana, jamais on a besoin. Paul condamne ceux qui s'attachent à un autre évangile. Évangile est bisoté. Tika yango. Botang na Galates 1, 8 à 9. Évangile est bisoté. Tika yango. Tata oyo tango zolo bawana. Apesi mna verset boni. Parce que aïe ba verset on peut s'attendre. Azo makamoko ko ezanga ba verset. Ma parole ya zolo ba eza soutenir ba verset biblique. Mais pourquoi vous l'entendez? Parce que aïe que soit apesi verset a okoya. Soit apesi verset a okoya. C'est tout comme sous dans le baki, il faut sataniste, il faut gazo ganga. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Abi au moins ils sont balité dosati na mogote. Parce que soko zu moi si ozu bonheur. Ah, mais Bible le bindé Bible atangi ndenge wana mais Bible le bindé. La Bible parle des femmes vierges. La Bible parle de la femme vierge. Elle parle de n'importe quelle femme. Mais hier, vous l'avez bien été. Tu vas bêter les maboko. Tala est belle. Ah, c'est vrai. On a fait bala, sur la balade, tout ça. Ndi onanga. Soko ngobe musala nzambe. Zala elmo kanga téléphone na kanga télévision. Zwa Bible. Banda kolanda ye. Malembe. Nzambe akoloba na yo ke oyo za musala nzambe, oyo musala nzambe te. Je suis fier de mes disciples. Hein? Balanda pena ba YouTube te. Mais so kutai na ye tali abia oza aventurier atiki na ye. Nete mususu na Belgique na titre la docteur. Azolo ba ke soki mwasi aki DVG abali mobali akufi, on l'appelle prostituée. Mais titre ni azala ngo docteur. À la minute où enseigner bino. Donc mutu mwanzo enseigner bino oyo kutu yemoko a de lancune ya ko expliquer ya ko interpréter ba verset biblique mais abali ko enseigner bino pas mon bino bazoba. Ah pana ba to akimaka. Mususu ko ya na nini moko ngana za boy na basenema awa. To bandi pa tanga na jidi to poni tanga na jidi. Bana ko luka pa jidi ali. Tanto ça me prier papa. L'homme n'a pas kimi. Parce que le ministère n'a pas d'école biblique. Si vous avez autant français, vous avez autant lingala. Si vous avez autant lingala, vous expliquez que vous avez autant de lingala. Problème est mais mutu na yoko fungwama. Mutu na yoko eko fungwama. Na minute oyo, ba disciple ngwa autant déjà ba verset bina pesi bango, ba autant ngwa déjà pour na lobby.
Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Bref, en définitive, ceux qui au cœur se plissent à moi non bali, to ba invité quelque part, ceux qui basent au bina, ceux qui essayent que yope au bina, comment mouké, ils ont péché. Ba passer dans son monde basé au Kanga, il a péché. Alors, ceux qui peuvent essayer on met la bière, un verre, 2 verres, souka, ils ont excité, mais là, ils ont péché. Basé au Kanga, on se rend à Zoluba. Et Ngaï, ce n'est pas n'importe qui a pour corriger Ngaï. Parce qu'on a un problème, on a un problème, on a un pour corriger Ngaï. Alors, nous avons ceux qui ont enlevé le kuta, tant yo corriger Ngaï, yo Ngaï bien, tant yo corriger Ngaï, c'est un verset biblique. Parce que Ngaï, je suis monsieur le verset. C'est un verset biblique, expliquez Ngaï, verset biblique, na yo le binini. Na ko répondre dans la vidéo. Na kombo na yo, tshanga kombo na solo. Na ko répondre dans la vidéo. So za mosala nzambe, lo wana ko pasteur ou bien za docteur, lo bana ngai titre na yo. Kenga na kosi. Comme ça na ko répondre yo. Et ça mawa mingi. Pourquoi ko traumatiser bana nzambe ndengo? Pourquoi ko nyoko lo bana nzambe o yebino lo bato ko foutre bato merde po bana ndayo? Ndeko na bandeli. Ok, na fête. Batu bazo bina banzembo ya nzambe. Soko bini na bango, o péché na ote. Soki pe otie ya bar. O moni ki okoko bina, o péché na opete. Soko moni ki okoko mena verre moko bien 2 verres ya masanga. O meni na yo, o péché na opete. Ngana kendaka na cliché na mariage ya cousine nga bandimi nga balanda ngai tango babetika nzembo soki ya koba soki ya nkoba bango tuna moni bakokila mwana piste ngana fani nga wana basisi bayina ba fani oyo bakoko mena kama moko bameli na bango ele kuito zonga na biso to kendaki na mariage mo kala na Genevilliers. Tout le monde a piste moi na obina kuna aza protocole et pas ya ndeko mususu. Mais ndenge maintenant obina vraiment il a exagéré. Vraiment il a exagéré na ndenge mo ki batwache ka. Est-ce que a péché? Ta likaba péché bo na ebité bozo ndenge nini? Soki a péché. Ta mo bani ko bima biso to tele bango wana à l'équipe premier barrière. À l'objet d'abord, ah! Na lakisi bango bakanisa ipona kitambala. À l'équipe. Tango alingi po le kaboye, amoni biso télé batali abi. Ah! Parce que bino ozali atobi. Ça musano mama. Ça musana yo. Abi amen. Amen. Aliki na. Mais est-ce que Moussala Nzambe, pas y a Sambe la a reproché qui est? A reproché qui était? Parce qu'il a péché. Mais comme il bénisse à péché, boutique rango. Expliquez-moi que Kotonga Moutou est péché. Expliquez-moi que Kotonga Moutou est péché. Refus de pardonner est péché. Faut expliquer mon biloko wana. Mais bon le quoi il a bateau pona amini masanga. Oh pona sali ouais non. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout bandekolangai. Donc yonde ko soko landi oyo ba mama o bakina ko seplisa bana ba balaki soki bo binaki to meleka mo verre moko ya 20 ya bière bo péché ki na binoté et yango te ko mema bino na lifelo. Non. De toute façon péché un chrétien n'a pas de péché de condamnation. Soki o yebi ko péché confesse ton péché. Longo pour Satan a droit à l'égalité. Mais malheureusement, bande ko bozo souffrir pour nani pour bolanda ka banselema ni taba denile si ya banani onani. Sataniste ifonge
batuneti Marcelo c'est pas un pasteur et moi pression biloko malamu mais makamasala etinda ke omona kaza pasteur te ndinga ganga ki bato bazongo awa il a traité des catholiques eza salle d'attente en fer tout ça pasteur dans le biloko ndongona te donc à partir de biloko muso zolo bika wazane pasteur te mais il prêche azana biloko muso prêchera et ça paye bien mais aza pasteur te Ndeko, ezana batebele même yozola nanga soko simi Bible, olobi au prêcher. Ils appellent bien au mususu pe, au monde peut changer mutu. Musa pasteur te pour changer mutu. Hein? Allo bandeko, na tiki bino, nzamba pambola bino. À la prochaine occasion.